est grave, l'heure est plus que grave, l'heure a sonné le peuple de Dieu, l'heure a sonné le peuple de Dieu. Boyebake les Aïs aux Aïrois d'abord. Makamona bandaka koyebisa bino mbula na mbula, le peuple de Dieu, bana nzambe bozala panike te. Bana nzambe bozala panike te na makambo elekaka olelo binemi ya Seigneur Dieu Tout-Puissant na mona na Seigneur Jésus, binemi ya Papa Kimbangu, ya Patrice Beli Lumbumba ya Kasavubu, oyo balingai basala pona boketu wayambo bakokate. Makambo na yebisaka bino ngai boketu wayambo. Eloko moko ekozongisa ngai simeza te. Eloko moko ekobangisaka ngai eza te. Ngaza Élie de Dieu. Naza le grand prophète de la nation. Ku nyonso ekoya mpona bituma ya mabele ya Nzambe naza wana présent. Bandeko na ngai bouti kolanda tolandi ka ndenge bino mpe bolandi bapiblie bolumbu ya mwana ya Nzambe oyo balingai basala nango bazwa bapiblie mokili etala bato wana batindelanga baarabe. Naza na audio bakotindelanga epai ya mama Sandra Mudimbi, audio ya Sylvie Mulumba na Denise Nyakeru oyo basalaki plan na bango. Audio ezali bandeko na ngai ya Sylvie Mulumba na ekozwa information na Denise Nyakeru. Bango moto baprepara ku wana ya koboma ngai. Bango moto na maître moko bazalaka na Paris. Nakasi petit na ngai alebola nazalaki na matanga olobi oyebi bato oyo batindaki bango pona baya kosala ngai makambo baye kosala. Donc ngai na okufela nini bandeko na ngai? Ngai nazoseka na ngai. Ngai nde nalia nazoseka bandeko na ngai. Bolumbu ya boketu wayambo na bolumbu ya Yesu Kristu na mvulusi kimbango yaka ndenge moko. Eza bitumba ya mboka bandeko na ngai. Ezali bitumba oyo tozobunda eza ya mboka. Tango nayebisaka bino ke ennemi ya peuple congolais ezaka ba congolais. Ennemi ya peuple congolais ezaka ba congolais. Donc eloko moko oyo ko panike boketu wa mbazate moto kokangisa ngai famille Tshisekedi ezala Félix Tshilolo ezala mwasi de Denise Nyakeru na ba Sylvie Mulumba na ba Mbemba na ba Kamere na ba Mida moto ko panike nga azate ngaku na sepeli mokili bomona ke bitumbo nga na yebisaka bino bomona ki balingi baboma ndeko na bino likolo ya vérité oyo lelo Félix Tshilolo amemi Congo wapi akabi mabeleti. Félix Tshilolo est capable lelo akabi mabele bandeko na ngai. Félix Tshilolo lelo akabi mabele a Congo. Audio ezali bandeko na ngai. Audio ezali kobana lelo tilobi tokotia audio ya Sylvie Mulumba atidelaki Sandra Mudimba registraki akotindela ngai audio wana pe tokozwa avocat international nakozwa avocat congolais te po bakoka kokorompe nakozwa avocat international na banaye kozela nde image bapublie yango na Twitter nasalaki plainte et puis lobi nakokende na video wana na epa polisi po polisi yawa bomisaka mwa badossier mais tokoleka na niveau ya likolo lokola epreuve ezali. Donc epreuve ezali Sylvie Mulumba abengaka Sandra Mudimbi abengaka pe Sandra Mudimbi oti kobenga ngai ke azotindela ngai audio wana sikoyo ye Sylvie Mulumba akolakisa Denise Nyakeru. Makambo eza makambo ya minene bandeko na ngai nabotama na nzete te bandeko na ngai nabotama na famille na mwasi na ngai Mama Didi Asuta Mabolongo Inda na bana na ngai Mayele Chancela Vi Boketu Davida Boketu Eli Boketu Moïse Boketu. O comprendre ngai nabangaka moto te eloko moko oyo ekobangisa ngai ezali te le peuple de Dieu. Bapiblie bolumbu na ngai te esali ngai eloko moko te esali bien
pona bino ba congolais partout dans le monde bomona ke balingi ba bomanga lokola ba bomanga Lumbumba balingi ba bomanga ne ba boma Floribert Chebeya balingi ba bomanga ne ba boma Arma Tungulu na ba Fidel Bazala na ba oyo pona kolobela mboka moto akokanga kanga mbanga zate bandeko na ngai moto akokanga ka boketu wayambo monoko azali te na kotikala le libérateur na kotikala Eli de Dieu bandeko na ngai moto moko oyo bozala panike te na nosaki bino basala yango na liboso a porte na nga bomoni batola bayaki baboma ngai mais tant que Dieu existe le créateur d'univers lelo bomoni nga naza lelo vivant bayaka po baboma ngai bakangi nga na kingo betegre ngai Dieu merci nabengaki mama Didi eta mama Didi abimi na Moïse na bata quartier babimi elobeli ngai eloko te ezolakisa bino nde bakongolais ngai bahumilie ngai te bahumilie nde bino bakongolais botalaka nzambe ayebisi bino ke natindeli bino moto mpo nakangola bino me ole bozwa serie ya makambo oyo boketo ayebisaka bino bozozwa yango na buzoba na koseka babibisi mutakala esaini nazwi mwasi ya motu te nakolinga mwasi ya motu na ndako te nayibi mbongo ya motu te nyonso wana mpona nini likolo ya Kongo famille Tshisekedi Félix Tshilolo na mwasi na Denise Nyakero na Sylvie Mulumba bango moto bafuta barabi wana na information naza nango mpo nazwa information epa petit na nga alebola alobi ayebi bato wana mpo tokobenga alebola na procureur akobenga ye Sandra Mudimbi mpe akoya kotémoigner komanda eso na VD bazalaka mpe bakoya kotémoigner bandeko na ngai liwa ya boketu wayambo ezala esengo epa ya famille Tshisekedi te ngai moto natindi te kone nanga abotola Goma na Butembo na Beni ngai moto natindi kone nanga abotola Bukavu te natindi te ye moko est capable ya koreni mboka ya ona lobi Félix Tshilolo omata okita ozokende omata okita bomengo ya Kongo eza ya bino te Denise Nyakero Sylvie Mulumba naza na audio na yo likopo bosalaki boya bobo mangai botinelinga barabi bozoyiba mbongo ya Kongo bopomoni mbongo ya Kongo boteki Kongo bose na Kongo nyonso bolingi bozoluka pase boyebi ke ngai nazoderange bino ngai moto nazoderange Félix Tshilolo okokanga te ndenge oboma tata na Etienne Tshisekedi na mama na okokanga te mwasi na yo Denise Nyakero okokanga te ki lesbienne na yo wana bino na mwasi na oyo nzwakala okokanga te bokokokanga te naza na bainformation na bino na kozwa audio ya Sylvie Mulumba ngai na yo Denise Nyakero tozokende na palais de justice ya baberge na banai kozila opublie video oyo epuis boyeba bopublie yango na Twitter yeba yango moto ya publie yango bakokanga ye awa oyo tu bakozwa yango na baYouTube na bango bakokanga awa Chancelavie na Davina batelemi babi papa avocat bakongolais te tokozwa avocat international oyo tokokende na bango na palais de justice na kosamba na yo Sylvie Mulumba yo koyebisa ngai mpo na nini oyebisaki Sandra Mudimbi ke bozoluka botika boketu yambo bolumbu peuple congolais fait bon comprendre peuple congolais bandeko na biso wana betali baluba bazokasa ke bakobangisa boketu bokobangisa ngai te soki bato bazotika bango ngai nakokufa na maloba na monoko ngai naza ngai moko te
nana bato ebele nsima na ngai mpe liboso na ngai oka nombre ya baetoile ocomprendre yango naye koyebisa peuple congolais nzambe azolakisa bino bomona ndenge boza beconscient bomona ndenge boza beconscient mulumbu ya boketu wayambo na mutakala ya yezu na papa kimbangu c'est la même chose nga aza eli de dieu na satandaka ke nyonso ekoyela moto babeta ye moto bafingaka ye moto banyokolaka ye moto basalaka na ye nyonso oyo alingi na se ya moi devant bino bacongolais partout dans le monde oyo bazosala bazwi milie nde bino bacongolais bazwi milie ngai te mpo ngai nasali part na ngai monene nazosala mpe part na ngai ya monene félix tshilolo kokende tshilolo okokende omata nanga ya kaka ndenge ozoya wana ya kaka ndenge ozoya wana to bitumba eza kuna bamilitaire ya FARDC ofutaka bango te baabandone ndenge nazoloba na bino na moma oyo bawazalendo na baFARDC bazobetela masasi na Uvira bazoyela bato mpo bakima Kalemi na momo ndenge nazoloba bawazalendo na FARDC bazobunda na Uvira mpo bazwa masuwa bato mosusu bakima nango Kalemi me bozoya bozotinda bato oka mboka wana ya tata na o Etienne Tshisekedi na mama no Marthe donc mboka la totangama ya Mbemba ya Kamere ya bino nga na ya kotika bino te ngai na ya kotika bino na se ya moi te bandeko na ngai na ya kotika bango na se ya moi te yango na bandeko na ngai soki naleki naleka apo nayebisa bino na informe bino kaka bozalaka deja informe ke bayaka kotake ngai liboso ya ndako awa na balabala bino moko bomoni soki ozalaki na nzambe te ti bakanga yo nafungola mpo nabelela mama Didi abima na Moïse mpo tozalaki na nzambe bokete ake ozwa mwasi ya bato bokete ngai naji na ngai mpona kozwa mwasi ya bato mpe mwasi yango ya bato mobali na atiki nga ntina naya na porte ndako lelo bomoni yango batindi barabe bandeko na ngai bana na nzambe boyeba yango ke ngai naza lider ngai naza lider un leader azalaka panike te un leader atambola ngai atambolaka na baémotion te ngai esali ngai ata atu te mpo nazalaki préparé déjà na spiritualité na ngai ke bakosala ngai boye bakosala ngai boye bakosala ngai boye na yo ka Job nzambe ayebisi bango alobi bonyokola ye me moto akotouche ame na ye te naza protégé na Seigneur Dieu tout puissant nzambe oyo apesa mabele wana naza protégé ndenge natambolaka awa naza protégé yango na bandeko na ngai naye koyebisa bino ke bato bakanisi ke soki batiki boketu wayambo bolumu bongo esali nini nayebi mbongo moto te nazwi mwasi ya moto te naleki mpe na justifie te me naleki bango mpo congolais alingaka bolumbu congolais place ya bolumbu nde asepelaka me bandeko na ngai bolumbu na ngai ezokaba bolumbu ya bapaster na bino te oyo ya ngai eza soki omoni yesu kristu omoni vulus kimbangu omoni humiliation lumbumba omoni nyonso c'est boketu wayambo c'est Élie de Dieu envoyé de Dieu envoyé de Dieu boketu wayambo envoyé de Dieu nzambe alakisi bino na minute muke Europe eningani bato bana na nzambe bana bilaka esali bato pasi pourquoi bosa boketu wayambo ndenge wana bana na nzambe bozala makasi bozala fort ponga moko nazali fort nayebi ke bino bozali wana bozala makasi ngai nayebi ke bino bozali nazozila audio wana na kozwa yango epuis lobi na bokota lobi na kolekisa yango boka Sylvie Mulumba ndenge azoyebisa Sandra Mudimbi epuis tokozala na bango na palais de justice et pas procureur à roi nazosenga bandeko nyonso
makambo tokotika yango boye te nazwaki temps nazwaki temps na ngai wapi bango do bandeko na ngai zela noki neti bozela bandeko na ngai bozala makasi bana na Nzambe bozala makasi tozali wana mpona bitumba tu oyo ekoleka bobanga yango te ngai moko nazali wana nazofortifie bino bandeko na ngai bitumba tozobunda eza bitumba ya Congo na tout ku nyonso eza permis moto moko oyo akobangisa boketi oyo ambaza te morale na ngai eza toujours na zénith bakabola balakisa basalo bakongeli esala ngai rien esala ngai ata atsu te ekosala ngai ata atsu te yango wana bandeko na ngai naleki parceke babengi ngai ke ota bapiblie bolumbu na bongo na ngai na kosala ngo ni nake nango wapi nake nango nulle part esala ngai atsu te bandeko na ngai nazali moto Nzambe aponi oyo Nzambe aponi nasalele mosala nakokontinue bitumba oyo ntina suka nakokontinue bitumba oyo ntina suka me yango nalobi base prépare mpo tokenda bango na palais de justice justice ya Nzambe ezali me ya bato mokili fe sala ocomprendre mpo bayebiki boketi oyo yambo azoderange bango boketi oyo yambo amemi Félix Tshilolo tina mire Denis Zakiro bozala bambongo na bino bopesaka bato no bozosala bakata na bino me oyo boye koluka boyebake bosimbi place basimbaka te botouche nga naza mwana Mvulus Kimbangu ya 1921 nga aza incarnation ya papa Kimbangu naza incarnation ya Mvulus Kimbangu naza incarnation ya Patrice Emery Lumbumba naza incarnation ya papa Kasavumu naza incarnation ya Maréchal Mobutu pe ya bakoko na ngai au contraire epesi nga lisu makasi nakomi lisu makasi naza makasi nakotikalaka kozala makasi bandeko bozala panike te initiri bobenga ngai ebele mpo eza na ntina moko te bozala nde makasi na bandako na babitumba oyo tozali na yango bozala makasi moto moko azala panike te toza na kati ya bitumba oyo nyonso ekoya eya bandeko toza na kati ya bitumba makambo wana deja na nsi nayebisaki bino bamatisa basalaka oyo bango balingi me baokutana na moto na Nzambe baokutani mpe na moto ya Nzambe diaspora ayebi komba na ngai diaspora ayebi sacrifice nini oyo ngai nasali ya monene mpo na bitumba oyo na kati ya Congo en tout cas bandeko na ngai jana zwa nano Davina Boketu namoni Davina. Allô, papa? Oui, bonsoir Davina. Wayambo, grand leader. Oza en direct. Grand leader. Alors, je sais que je suis en direct, papa. Oza en direct, Davina Boketu. Ozali en direct. Leader. Peuple congolais, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Wayambo, c'est un leader. C'est un révolutionnaire. Nous n'avons pas peur. Aujourd'hui, j'ai décidé d'appeler mon père. J'ai décidé de prendre la parole en direct, aux côtés de ces grands héros, Wayambo. Nous sommes là, debout, et nous le resterons, papa. Peuple congolais, ils ont voulu nous faire peur. Ils ont cru qu'en agressant, en humiliant, en exposant des images honteuses, qu'ils allaient nous briser. Mais ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Ça fait 25 ans que mon père combat. 25 ans d'intégrité.
25 ans de lutte pour la vérité et la justice. C'est un vrai combattant qui ne se laisse pas abattre. Un leader qui ne recule pas. Ils ont cru qu'en faisant ça, ils allaient nous briser. On est blindés. Ceux qui sont aux côtés de la vérité finissent toujours par triompher. Comme le dit lui-même Wayambo, Jésus-Christ lui-même, on l'a dénudé. Un grand roi comme Jésus-Christ. Alors Boketu Wayambo, qui est son serviteur. Frères et sœurs congolais, ça fait partie du combat. N'ayons pas peur. Ça prouve tout simplement que Wayambo est aux côtés de la vérité. Ça prouve tout simplement que Wayambo est aux côtés du peuple. Le peuple gagne toujours. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas un signe de force, mais c'est un signe de faiblesse. Ils n'ont trouvé que la lâcheté pour attaquer un homme droit, un homme debout. Mais écoutez-moi bien, peuple congolais. Vous et nous sommes blindés. Cette attaque ne nous fait pas peur. Elle ne nous fait même pas plier. Au contraire, elle nous donne la force. La vérité triomphe toujours. La justice existe et elle frappera là où elle doit frapper. Nous avons la justice de Dieu. Nous avons aussi la justice terrestre. À tous ceux qui soutiennent papa, merci. À tous ceux qui ont toujours été présents depuis les débuts, merci. À tous ceux qui n'ont pas lâché Boketu Wayambo, merci. Nous vous disons merci, merci, merci. C'est un élu du peuple. C'est un élu de Dieu. Et nous allons continuer. Nous allons continuer, nous n'avons pas peur. Dieu au contrôle. Peuple congolais, nous avons des preuves, nous avons des images, des messages. Nous aussi, nous allons attaquer en justice. Croyez-moi, nous allons attaquer en justice. Et comme vous voyez Boketu Wayambo comme il est là, il ne va pas se fatiguer. Moi, j'aimerais seulement dire à ces politiciens corrompus, ces voyous en cravate, vous avez cru que vous allez nous faire peur, nous intimider en publiant cette vidéo. Mais croyez-moi que vous nous avez encore donné plus de force. Plus de force. Nous sommes de la génération consciente. Peuple congolais, ne nous perdons pas. Soyons focus. Restons concentrés sur le combat. Et notre combat, c'est Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi et toute sa bande doivent quitter notre pays. Ils ont vendu le pays. Ils nous ont trahis. Ils ont signé des accords. Ils ont fait profiter la richesse de la RDC à leurs familles et leurs enfants. Alors que nous, le peuple congolais, nous souffrons. Le peuple souffre de la famine, manque de soins médicaux, le chômage. Et ils veulent nous distraire. C'est eux les vrais ennemis. C'est eux les vrais ennemis de la nation. C'est eux qui ont trahi le Congolais. C'est eux qui nous ont trahis. Aujourd'hui, Félix, il préfère aller gaspiller l'argent dans la luxure dans des pays européens. Tandis qu'à l'Est, il y a des femmes qui sont violées, des enfants qui sont tués, nos frères qui sont massacrés. Restons concentrés. Ils savent très bien qu'ils sont arrivés à leur fin. Ils le savent. Ils savent que c'est la fin de leur jouissance, la fin de leur bandisme. Ils le savent. Voilà pourquoi ils essayent d'intimider les personnes qui sont dans la vérité. Bisope torotikate, tozalaka kawana tokobunda tokodénoncer. Parce que cette cause est noble. Il y a eu des hommes qui ont donné leur vie pour ce combat. Nous avons vu le rappeur Indigo qui a été assassiné. Lumumba a donné sa vie. Floriban Tchebea, Rossi, Lutkulu, tous ces héros. Et je ne connais pas les noms, nos frères et sœurs, nos mères qui ont sacrifié leur vie pour ce Congo. Croyez-moi que ces gens-là ne vont pas sortir indemnes.
Ils vont payer. Ils vont payer. La justice de Dieu va s'en occuper, mais la justice aussi du peuple va s'en occuper. Wayambo, courage. On est avec toi. Milou. On est avec toi, papa. Je t'aime, je suis fière de toi. Oui, les questions, c'est la vie, bana Moi, mayele. je t'aime. Boleki bana na bango na mayele. Bofani na ba bureau na poto. Bana na bango ba illettré ba ye na poto, mais ba profiter na l'école te. Merci à toi, Davina Boketu Adassa Milou. Merci à Chancer la vie, l'assistant social, Maman Jeffrey. Merci à Eli Boketu. Merci à Petit Moïse. Merci à Maman Didi Asuta Mabolongo Inda. La famille Ni, famille Anjambe. Talaka nombre ya famille mais tozo bouger monde à ténèbres. Hein? Toi la biso mingi te ondeni mais tozo toningisi monde à ténèbres. Merci à toi Davina. Merci beaucoup. Bande konangai wana Davina Boketu boyoki ye. Oui. Hein? Ouais, déjà. Ok, merci. Ben, non, oza direct. Oui, alors. Bande konangai, otozi, chance à l'obakate. Ça, c'est chance la vie, Boketu assistant social. Licencié la générale langue. Chance la vie, ma fille, mon ananga liboso. Lopez un message. Bonsoir, peuple congolais. Bonsoir, papa. Bonsoir, nous ma fille. allons bien par la grâce de Dieu. Nous, on n'a pas peur. Denis Niakero, moi, je te parle. Tu as touché à la mauvaise personne, espèce de aide-soignante. Tu ne mérites même pas la place de première dame. Vous voyez ce que vous venez de faire? Vous venez simplement de nous donner la force de continuer encore cette lutte, que la lutte que notre Père a toujours fait et continue de faire. Félix Tshisekedi, le président pigeon voyageur, en sachant que ton peuple est dans la souffrance, toi tu es bien là en Allemagne en train de festoyer avec tes enfants. Nous, Denis Niakero, je te donne rendez-vous personnellement, moi et toi. On se retrouvera devant le tribunal. Et ce que tu vas nous dire, ce que tu viens de faire en face. Nous, on n'a pas peur. Nous, on n'est pas complexés. On n'est pas complexés de vos richesses. Moi, je travaille ici. Je suis assistant social. J'ai mon diplôme d'ici. Moi, je ne diminue pas les autres. Nous, on a fait des études ici. Boké, tu as élevé des enfants qui ont fait des études ici. Davina, elle fait ses études ici. Elle fait des études de politologue. Et moi, j'ai étudié ici. Nous, on n'a pas peur. Et je remercie juste les encouragements de toutes les personnes qui soutiennent notre papa. Et nous allons lui dire de continuer et de continuer. Moi, je donne juste rendez-vous à Denise. Moi et Denise, rendez-vous au tribunal. Vous vous rappelez quand vous avez arrêté mon père en France? Vous savez qui a cherché, qui a fait toutes les démarches administratives? Vous connaissez, moi, je sors pas devant les réseaux sociaux, mais je suis très fort administrativement. Je vais te rendre la vie dure et la plus difficile. Tu vas vivre, tu vas dormir là. Tu vas dormir, tu vas faire de cauchemars en sachant ce que tu viens de faire à mon père. Toi et moi, rendez-vous au tribunal. Denise, toi et moi, rendez-vous au tribunal. Espèce de lâche, une femme lâche. Moi et toi devant le tribunal. On se verra et on se parlera. Et tu peux m'apporter même ton diplôme. Ah bon, malheureusement, toi et ton mari, vous n'avez rien. Vous n'avez pas fait des études. C'est normal. C'est normal. Vous agissez comme des cons, comme des voyous, comme vraiment des voyous, et vous pensez que ce que vous venez de faire à Wayambo, ça va nous toucher, ça va même pas nous toucher parce qu'on est plus fort que ça. Mais moi, moi c'est même pas autre chose. Moi, c'est seulement Denis Niakero, moi et toi. Tu vas chialer et c'est ça. Ça sera vraiment les larmes, au lieu de larmes, ça sera du sang qui va couler sur tes yeux. Moi, je vais te faire vivre le
ça sera vraiment la pure folie que ce que je veux faire, mais administrativement. Tu me connais pas, je m'appelle Chanslavie Bokechu. Je veux te faire vivre la pire de malheur de toute ta vie. Oh. Merci Chanslavie. Non. Merci. Non. Non, papa, laisse-moi parler. Oh, parlez. En fait, moi, j'ai vraiment envie d'avoir un face-to-face. You know, moi et toi au tribunal, on va vraiment bien se parler. J'espère que tu vas prendre un bon avocat. Hein. Ma chère, tu vas prendre un bon avocat. Et Sylvie Mulumba, tu me connais pas. Tu vois vos manigances à 2 balles. Ça, c'est rien. Mais moi et toi, Sylvie Mulumba, Denise Nyankero, rendez-vous au tribunal. Cherchez déjà le meilleur avocat parce que moi, j'espère, papa, courage. Merci. Et je te laisse continuer. Nous, on n'a pas peur et on est tellement en force et on sait que ton combat est légitime et nous avons notre intercesseuse, notre maman qui est Mambolongue Linda. Elle sera là en train de prier. Mais moi, je ne vais pas prier. Moi, ça sera administrativement, Denise, moi et toi. Administrativement. C'est que la guerre commence. Je te dis que la guerre commence et la plus forte va gagner. Et j'espère que ça ne sera pas toi. Parce que si tu me laisses gagner, oh ma chère, tu vois ce que les femmes sont en train de vivre à l'Est, ça sera ton tour. Tu vas voir. Moi et toi, je te le promets. Merci. Merci Chanslavie Bokechu. Maman na Jeffrey, bozomona elengi ya bana. Balobi derrière papa okuta bana balenda. Bana na biso bazoka batobi na bafani te. Bino kasi ba Chanslavie na ba Davina nde baza bakoza l'esclave ya bana Denise Nyankero na Félix Tshilolo na ba Kamere na ba Mbemba. O tout bozo sala. Bosakana na ba Kongolo baza ba conscient. Ba Kongolo baza vide na mutu. Bolumbu ya Bokechu ya mesenga ta tute. Esali ngai tute borataki bongai boboma ngai borate déjà borataki ngai déjà borataki ngai de penenge borate ngai biro nde bozokende na Félix Tshilolo ozokende na shit soki nanga koki yo te nga na kokoka yo Félix Tshilolo nalobi boye soki nanga Kagame Museveni bakoki yo te ngai Bokechu na kokoka yo. Les jours de la libération est proche. Bokomone loko ni nzamba bomba na kati na ngai. Mboka na batata na bino te. Mboka na bobangisa nde ba Kongolo bobangisi bango pendant 30 ans. Moto kobangisa wayemba aza te. Abotami te. Félix Tshilolo na Denise Nyankero na Sylvie Mulumba. Bobangisa ba Congolais ya ba esclave ngai te. Omone na leo na déclenché guerre na bino ti na fait un siècle na ngai. Mais ceux qui connaissent nanga koki yo te keba na o eza koya. Keba na o eza koya. Keba bino kasi kana botama na mboka na kotika bino. Bino mlande bokarisakala ndenge bobomi peuple na plus de 15 millions de morts. Peuple na utiko kufa na Goma plus de 7000 morts. Vous croyez que Bokechu Wayambo, ce qui to bimisi bolumbu na ye, to tiango na tite ne Bokechu Wayamba kobanga. Ngana kolobanga bino famille Tshisekedi. Yo Félix Oliambongo na ngai. Omela ba masanga na ngai. Ngalia enero na ote Félix. Oyana bande konona ba fête na ngo mela masanga. Ngala kolobanga bino vraiment. Mabele wana batata na bino na ba mama na bino. Ngai Bokechu Wayambo na kolobanga o Félix Tshilolo. Na mwasi na yo. Peuple zo kufa yo zo fete Saint-Valentin. Peuple zo kufa. Yo na mwasi no bozo fete Saint-Valentin. Peuple zo kufa. Christian Tshisekedi azo fete l'Afrique du Sud. Peuple zo kufa. Yaya na Jacques. Na mwasi ne mwana Kibasa Baliba. Bobalisi ya bobomi ba kamera. Bandoki ya Congo.
famille à malédiction, famille à bololé, famille à traite, bandoki à Congo, hein? Peuple azokufa, mobali na lati veste na mbongo à Congo ya makila, ya peuple congolais, bozo fete sève à la terre. Hein? Peuple azokufa, si lo yona moi sinon, bozo mela ba champagne en Allemagne. Peuple azokufa, mama nona ba Christian Tshisekedi, bazo fete na ndako Christian Tshisekedi, asomi na Afrique du Sud. Bo déclencher guerre. Boyeba naza pe na région na uta. Naza so bolingi guerre civile ona et ko se déclencher même na Kinshasa même Libanda. Nazo ebisa bino. Boza ba nyama, boza ba bololé. Boza ba zoba bino. Bino kasi bo tianga père. Bino bokanisi ke soki bo publier bolumba boketu ambo ne boke oh na sepeli kute bima oh eza bituma ya nzambe bokosona na nzambe bokutani na nzambe apesa o asalaka mabele wana bokutani na vrai Dieu nazoyebisa bino bokutani na vrai Dieu bokutani na vrai Dieu nga na sepeli po bato batiaka munoko awa na Europe boketu ozofinga boketu ti mokili kokufa yo okokana na wayambo te boyebi baliwa boni wayamba riske likola bitumba oyo bitumba oyo tozosala boketu wayambo ariske liwa boni nga aza na niveau na bino te nga botama lider bolukaka boboma ngai bolukaka bosala ngai mabe bosala natuna bino mpe basi yango namonaka bino nazwa mosi ya nani nyonso na parce que nzambe atia ngai maloba ya verité na monoko na ngai nzambe atia ngai alongola ngai père nzambe atia ngai guerrier yango na bi yo Sylvie Mulumba nazosandra modimba azotindela ngai audio yo na Denise Nyakero tokutana bino na palais de justice. Déjà vidéo wana ata boko effacer yango déjà bana basi ba restrango. Davina boketo a restrango, chancela via sa restrango. Eli boketo a restrango. Yango na bande kuna ngai na yaki pona pesa bino makasi. Bozala ba émotionnaire te peuple de Dieu. Tango na ebisaka bino ke vie na ngai eza en danger pona bino. Nabundelaka bino lelo bomona pe komba bana na ngao ya ngai bachancela vi badavina bakoti bitumbo babangi liwate na ba manifestation bomona te bana na ngai babangaka samedi na marchaki na bango bandeko na ngai soki bobimi te soki bozobanga kaka mabele kokende mais boyeba Félix Tshilolo ne chantez pas la victoire avant la guerre. Il y a la guerre. Il y a la guerre. Ngana bino neke toaleo. Un fou moyibi mokoboy. Oye ko détourner ba millions de dollars. O faibli le peuple. O tekimboka. Félix Tshilolo. Soke zalaka ka ngai boketu amu. Mais oso kimamboka na bandakala. Soko zalaka Congolais tu azala mokili mobimba azalaki lokola boketu amu mais mbokala lelo tokufi 15 millions de morts parce que diaspora a contribué na kotika bino ba Félix Tshilolo ba mbemba ba kamere ba tebelebele ba exterminer peuple wana yango na bande kuna ngai nous sommes en guerre ba déclaration de guerre spirituelle guerre à face. Ngaza l'idée. Ngaza Lumbumba. Naza Kimbango en 1921. Naza descendant à Yesu Christ. Nana mona film à Yesu teke bazo bete batike bolumbu. Bobanga kautala ngo, botala pe yango, bosomela bosomalango bandako, bosomalango ba avion. Naza na kati ya bitumba oyo. Jila
nazwa nano tata mwasi ya bana zela. Oui, Maman Mungala, aux en direct. Allô? Allô? Allô, waya. Nzela, peut-être congolais, Nazana Nzela. Oui, allô, waya, courage. Ok. Courage. On s'en fout na makamwana. Au moins, une place, bami qui ici penza, bami qui ici parce que qui frappe te. Koloba oyo loba kabikolonjo se beti bango. Courage. Lobinga na kusala émission courage. On s'en fout na mitakala bon mutakala liboso za ya yo. Ya ye moko kutu chilombo. Et sambwe na réseaux sociaux. Oui, à chilombo moi si ye moko sambwe si na réseaux sociaux azali impuissant. Lobinga na kusala video na ana nzela na zozonga na utaki Paris na zozonga wena loba makasi zate na continue na kata toilette ya TGV. Courage, on est ensemble, ingeta. Toko lembate, bango bakanisi ko soki basali bongo nde yo kangi munoko. Okangi munoko po maloba nyonso tu yo lobaka makambo so to lobaka ekokisani. Twitter bango na ndenge peuple congolais so sabola bango na kati ya Twitter, bakota na Twitter. Courage, on est ensemble. Lobika na kusala video. Merci Wayambo, courage. Merci. Yo moko bile kino banner solide, c'est rien. Ah oui. Oui. Tous à préparer pour ça. Merci. Merci Penza, merci. Ok. Merci à Brigitte Maman Mungala. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maya. Bandeko nangai. Nous sommes en guerre. Bandeko boka mon abinoté. Na yebisaka bino makambo déjà. Na lobelaka bino makambo déjà. Tozwa. Oui, allô, Maman Rachel. Oui, Papa Boketu, bonsoir. Bonsoir, aux allons direct. On a moi 2 minutes, 3 minutes. Ok, papa, en tout cas, courage, papa. Et qu'on sala biso eloko moko te. Eloko moko peut changer wana ezate. Ezate eloko moko changer ezate. Parce qu'atako babimisi mutakala, ozo frapper bango fort. Ozo bimisa ba secret, olembo mwa mutu te, ozu mwasi ya mutu te, okoti libale pa ya mutu te, oyibi mbongo ya mboka te, oteki mboka te. Yango na frappe wana sopesa mo ba vérité ozobimisa o basali bongo elobeli biso eloko te. Donc Denise yuni yaki boko samba na Davina, boko samba na Chancelvi, yo surtout Sylvie Mulumba, Sylvie nga penanga so tokutana na nzela nga na kobeto pena na koleso makofi moko o basali boketu na zela boko mona kama kama tosala bino boko mona makambo nga so tokutana Sylvie na nzela so tokutani kinebite mukolango. Papa, courage. Merci. Ensemble, toko bunda, toko bimisa, toko bengana, chilolo, o baluba, o. Il faut to bengana bango. Courage, ingeta. Merci. Merci, petit Moïse Boketu Longombolo. Merci, Bandeko Nangai. Bomoni, bato, ebele, Bandeko Bozala Makasi, na lekika na fortifié binoke, boye bake, eloko moko oyo eko changer biso piste na biso ezate eloko moko eko changer biso pe eko bangisa biso ezate toza balongi moto soki nazalaki moto lokola bango wana bakotiaka te so omoni babundisaka eloko ya lumière mpo bazo comprendre ke bitumba oyo nzambe atia na kati na ngai eza makasi yango wana vraiment merci na bino nyonso oyo bozita ya kosoutenir famille Boketu. Merci na baindeko nyonso bokoti na kati ya Bokoto TV. Merci vraiment bon mabata, merci beaucoup. Merci na maman Lidi 2000, merci papa Okito binotu bo landi biso binotu bandeko nanga bakombata Fatom Boze ebele wana. Merci na bino nyonso bozala bo s'abonner ebele na chaîne na bino na ebisa bino chaîne oyo to batelaka yango ezali chaîne ya peuple to batelaka chaîne na biso. Merci na ya Brigitte Maman Mungala, merci na information à maman
Sandra Moudimbi tozo la vidéo audio na oyaya au titre la biso audio na po yango tozo mema Sylvie Moulumba na palais de justice. Merci na bino nyonso, merci na ba Maserati mama Kipa Vita, merci na mama Ibaliazari na les États-Unis d'Amérique, mama la joie na Madrid, mama Ndingari na Dakar, merci. Merci na mama de Boulonné TV, commandant soit mama Unish, merci beaucoup. Merci na greffe international Edi Bolombo, bande kunangai botele mabolongo la kubanga, eloko kubanga ezate. Eza nango kadre babaka sans effet, eloko moko ya sika na kaleza te biso tout oza makasi mama Didi asuta mabolongo inda telemi aza makasi chance la vie bokie mbala liboso chance la vie aloba atelemi yende mutasiba administration ya boketio ya moyena Davina. Merci à chance la vie, merci à Dadi Kabeya, merci à Jeffrey Kokonanga liboso na Joyce Asuta. Merci beaucoup Nabino. Botkala malamu tokutani lobby na Bokoto TV il y a 21h30. Merci beaucoup. Botkala malamu. Merci. Merci.